Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino buluki te bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a tant convié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape, te sokute nango check au vandi. Mote bande ko balandi bino nyonso epai bozwami na tombeli bino mercredi elamu epai nyonso bozwami. Dans l'actualité, Sabino Kemokolo a lobby mardi 3 septembre 2019, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Azalaki Bongo Liboso et le député national la CAT Assemblée nationale pour nous présenter programme du gouvernement naïe Oyo Ezali na 15 piliers et pour nous présenter le ministre et le gouvernement naïe. Participant à la séance plénière, il y a présentation, il y a gouvernement, il y a 4 Assemblée nationale, il y a qui point de vue dans le côté, il y a qui a un magazine Kinshasa na biso. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya te na sepeli makasi eza eloko eza signal moko fort pour mona ye keza gouvernement ya coalition eza makanisi na ye moko te yango toli to expliquer pe eza to vandaki to tie ba intérêt na biso ya ba parti à côté pour na ko privilégier avancement ya mboka et makanisi biso cash to pesaki et to monique veut à souligner mais l'eau que c'est Singa Abi non seulement il y a pour senga confiance mais il y a aussi pour interpeller conscience il y a baï mibeko ba mandataire il y a peuple autotinda qui a pour défendre Abisso vis-à-vis à Makambo Atalisi vraiment ba député na peuple congolais tous censé il y a que soutenir cet gouvernement OESA à 80 ce gouvernement à 80% il y a une nouvelle classe politique. Vraiment, on a une idée bien, topé sa chance, discours démagogique et zalaté, mais bien qu'avec l'appui, il y a numéro 1 en Mboka, numéro 1 prêtre, prêtre. Ok, bon, merci. Premièrement, on féliciter Bango, nouveau membre du gouvernement, qui a nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour redresser, pour rendre encore espoir à la population, conformément au programme et à la coalition. Le Premier ministre a été présenté, tout en chassant que l'opinion publique ou bien républicaine et en Abango vraiment basa la msala. Programme Théotique Hollanda. J'ai confiance à ce monsieur parce que même le président lui-même, à partir du Japon, qui habite c'est un homme strict, et vision et chef de l'État, n'a eu Premier ministre et balané. Alors on a la confiance, surtout dans le côté de parce que la santé n'a pas de prix. Il y a couverture, il y a des maladies universelles et là que touché vraiment. En plus, éducation de base, ou déjà gratuité nango est mise en place. Tout le monde déjà tout bana kolo tango kala. En plus, na kata gouvernement na o esalinga bien ezali nomination ya jeunes. Vraiment félicitations d'abord pour le discours du Premier ministre. Na ba programme union so o le Premier ministre a pesi. En fait, mboka tambo la ndenge wana. Puisque à la question chaque ministère fonctionnement ni bakosa ni bakosala ni bakobongisa ni nezalaki te ni bakosala vraiment félicitations sauf que ba ministre yango o bazui fonction bazui pouvoir ya
assumer pour Namboka et Kendelbuso par rapport au programme Apesibiso. Et là, on a kosenga ba tosa programme ya premier ministre ou aller chef de gouvernement. Ba dérouté ba ça la plus ba ça la moitié mais ba landandenge ba tindeli bango. Ambiance makasi libanda ya paye du peuple wa pepa ibato ya association iso twa pa ba ressortissant ya twa pa ba ki bongo ko accompagner ministre na bango ministre ya santé Eteni Longondo. To sepeli nano et puis to kumisi Nzambe na oyo ya sa impression na biso ezali présentation oyo premier ministre ko sala lelo zala makambo oyo to bandaki kozela lobi na tongo to mona yango esalima nde to kozala na sengo pona ko mona yango ekokisami ekozala malamu pona biso soutenir docteur Eteni Longondo santé yo santé et loko monene ponzo to so eza malamu te moyen osala eloko ezaki mais toyebi kokota na kati ebonga wana bato ebele bakosepela et puis toyebi ba épidémie neti Ebola ba rougeole nayebi tokozwa solution na merci vraiment biso toye ko soutenir docteur Eteni pamba te po azali na vision oyo mokonzi mboka apesi ye pona bokambi ya santé ya yambo tokolite pona Ebola o bandeko bazali kokufa kuna na Beni na Butembo tolingi tosilisa yango tokozala na sima na ye kino Ebola ekosila na Congo tokotala santé ya bana mboka tokolobela pe ba médecin na biso ya mboka batala ka santé d'abord bameka kotala nano santé moto aye na hôpital il faut abika nano akobakotala k'intérêt ya mbongo na sima mokonda boka toyoki programme chef ya gouvernement pesi eza ba programme ya malamu pesi biso lolenge nini tokotambola mboka bana mboka totambola biso moko. Lelo na micro ya KNB ba combattant ba Téléméline de Eliezer député national na ndenge a contestaki mokolo ya lobi na Assemblée nationale programme ya gouvernement Ilunga. Ndeko Eliezer azande ko na biso mais lobby ndeko Eliezer yako la biso kazaka ndeko na biso te c'est normal ka la position na puisque to zako yeba ye malamu te mais lokola mila kisi lobby c'est qui fait lingala ki seke kana ye pour bato ali la kambongo bango wana si wana mila kisi donc eza na un problème te en tout cas lukuta mabe to votaki bango pour ba kende lobela biso na vision ya chef de l'état sikoyo oyo honorable a lobby na mutu na ngai pe mutu a peuple et sepelité azo minimiser vision chef de l'état parce que makamwana en tout cas biso peuple to sepelité azalaka makasi ke abunda na peuple parce que azo bundisa chef de l'état azo bundisa peuple congolais vision oyo nani son excellence na biso premier ministre Ilunga alobeli vision chef de l'état makambo nyonso eleki na vision oyo elekaki na groupe ya kala ba koboma ko minimiser batu komona peuple congolais lokola batu te koboma kosala makambo ya mabe siko alobi te toyeli musala donc Eliezer étant que politicien minoritaire na parlement baza obligé te ba participer kana ba cérémonie nyonso oyo majorité au pouvoir osala eza mbali boso te tant bazalaka na pouvoir bopoza wana si babima mbala boni na paye du peuple et zongisa un peu sima au contraire ba continuer bango c'est la même chose na biso et n'ont pas compris baza bato ba kobundisa biso te ce sont nos amis oya biso to roda na bango na pouvoir so lelo Eliezer a commis politicien c'est grâce à l'IDPS azane journaliste il devait se fouiller to commissaire mutu oyo mona te que moi na a menacé papa na ye premier ministre azalaki à côté te il était tout droit au but c'est-à-dire toza na ta ba discours ebele te programme apesi programme oui discours bolingalo ba discours ni discours biso toza na na ta eza musala lelo Félix bisale ezomonana banzele salami sans gouvernement bana bazotanga a gouvernement na lebimite eza gratuit
mais comment yo okoya oya ko s'imposer na makam oyo chef de l'état tindi aloba bango bazomona Ilunga, c'est pas Ilunga, c'est Tshisekedi qui est derrière Ilunga. Oh nyonso Ilunga lobi wana eza Félix Mtatinde aloba, mais yo Eliezer etant que yo mwana ya IDPS okoki koloba biloko ndenge wana pona nini ake batolingaka ye. Mais soki abandi kaka buzobo abandi boy biso tozalaka tozelaka mot d'ordre te po tosala action, tozelaka la biso mot d'ordre te tokobeta ye tokotiaki député na ya pa po biso nde bato tovota ye. Michel Bonzo moko ya ba membre ya UNC azali ko telemela batu nyonso oyo bazali ko finga président de la République na Durkap na ye soi-disant que ba détourner 15 millions de dollars PAPC conseil des sages na kolobake président oyo ba finga raté eza président oyo asala na musala malonga te mais oyo ba finga raisa le oyo asala musala malonga oyo ba osala basika na mabo ba obeta na bango tour ya pamba. Kumisi Nzambe parce que ezalaki mesure moko décision moko munene pona ko sangisa gouvernement ezaki facilité ça 7 mois mais ngana okende kwa tina obeta sete na ngaboye na kota na mosudo politique na lobani na loba boye nazo féliciter mingi makasi mingi pe na longo ya nyoso directeur de cabinet à chef de l'état le pacificateur Vital Kamerhe parce que papa yebisaka ngaboye soko moni gardien à temple bazo finga été bazo tonga été ce gars ça musala malamu te mais so moni gardien à temple bazo finga ye bazo tonga ye bazo kosele makambu ça veut dire que osala musala kitoko akubatela ngwende wana ti na suka pote Congo mana molili yanga na osenga président de la République alemba te kaninga telemi wana atemaka ndengo wana na osenga pacificateur le pacificateur Vital Kamerhe directeur de cabinet ayo ka ba lobate a continuer bobi misakongo na molili po bana mboka batie likia epa na bino wana ya liboso ya mibale message ngazali boye na programme ya premier ministre Elukamba mais reçoit son excellence lokumu na yo nzamba batela yo na yoki na makabetali sport okotonga to bokotonga ba stade municipal na ba territoire nyoso to longonya papa po esa makambo to lobelaki to moni ke bato yoka makambo to lobaka. Merci beaucoup na monde ke ba continuer makambo to lobaka siko to senga boye mais c'est le premier ministre ngana sengi bino na kombo ya ba jeune nyonso bokotisa cours ya football na kati éducation nationale congolaise de façon que ba terrain otonga wana na cours on a ba notanga ya football ba exploiter ba terrain sinon te so bosani ngate ba brukumese ba continuer ko louer ce ba terrain bi bemenenda comment louer lelo 200 300 $ chaque week-end ba petit moi ba beta parce que ba terrain botongela bango ba koma ko lelango ne bibembe ba jeune ba profiter na ngote alors ceux qui courent ya football et continue na kati ya éducation nationale congolaise je crois que ces terrains seront occupés d'une bonne manière pour le développement de notre football en général. Il y a Misatu na osenga ministre ya sport Monsieur Amos Mbayo. Amos Mbayo, mais quand on a dimanche to samedi na hôtel Invest, au moins une piscine de quand on a bandindi. Té, ndengona té. Qui ça loka makasi? Qui ça capter la Congo? Bozong c'est la biso ba piscine na bana un bo bandana ko récupérer centre sportif ya Funa place de piscine olympique ezalaki. Bozong c'est la biso piscine place wana. Bozong la biso susu. Bobong ça so piscine à Kosbaki na Bandal. Bozong ça na olympique. Bobong ça so piscine ya Inikin ezonga ndenge ezalaki. Bozong sa piscine ya Nsel olympique de façon que kinwa na ba moyo ya kisaso mbule bandi azo la place ya kobeta ma ngende na ndenga ngondo pona mupepele kama na nzoto. Kamula bango bagel ya cash bazali ko déclarer marche moko ya soutien pour la côté les melabato nyonso bazali ko loba mabe contre président de la République pe directeur de cabinet na Vital Kamerhe boyoka moko ya membre ya cash na kombo ya Gabriel Loketo. Nous allons organiser marche de soutien pour la côté les mela bainimboka nyonso o bazali ko diaboliser peuple congolais bazali ko bimisa makomi à salité na kati ya ba réseaux sociaux pour na koloba ete directeur de cabinet chef de l'État honorable Vital Kamerhe a détourné mbongo 15 millions. Batwana baza ba inyamboka bazali ko panza sango mabe
mpona kobebisa misala o mokonzi ya mboka azali kosala. Bato wana baza na kanda, baza bayini ya mboka. Yango moni ba jeune nyonso ya Cap pour le changement, toza na marche lobby oyo tokolongwa na place des évoluer ti na cité de l'Union africaine pona kolakisa na Kinshasa mobimba, kolakisa na Congo mobimba, pona kolakisa na monde mobimba ke makambo o bazali kosala toyebi labo wana isike ezali kosala. Toyebi labo wana mais tozali kotelemela bango pona koyebisa bango ke moto oyo azali kosimba Vital Kamerhe akokutana na ba jeune na nzela pe ekokute bango cher. Madame nalingana bakisa eloko moko. Lelo tokomoyeba ba inspection na babiloko ebele komi kobima bapona kosala misala parce que état de droit efani na mboka. Liboso to sali 20 ans tozali komona ba inspection wana ya finance wana za kosala musala te. Mais Dieu merci bakumisa nzambe parce que état de droit oyeye na Cap et sali que basala musala pe musala ngole basala malamu bazali kosala mabe. Tokozala lobby na 9h na place de Volonté na lobby yango tokokende ti na cité Union africaine. Tozala mémoire na biso toko déposer toyebi ba yini wana lobby ba jeune nyonso mutu nyonso azali ko soutenir Vital, bazali ko soutenir chef de l'état na directeur de cabinet na ye tokuta na biso nyonso lobby kuna pona ko telemela bato wana. Sango ya pasi pe mawa ba sud-africain bazali koboma pe kopanza ba magasin nyonso ya ba étranger oyo ba vivaka kuna na Afrique du Sud ezali kopesa pasi na yango abe chole moko ya ba membre ya UDPS alobeli yango na micro ya KNB. Na ko interpeller ambassadeur yeta ya Afrique du Sud na Congo awa. En tout cas, Congolais azamuta bolingo. Congolais azamuto ya kei. Congolais ayambaka, Congolais azana bolingo. Bandeko bazosala makambo bazosala buzoba ya Afrique du Sud. Bazobotana ke bandeko na bango pe ba Sud Africain bazawa. O lelo so itolobi ke to telema to kende na Gombe. To banda kosala makambo mabe na ambassade ya Afrique du Sud, bango ba kokate kosala makambo biso to sala. Mais na kombo bolingo ba Congolais, na kombo ya bolingo ya ba Africain, to ko interpeller kaka ete ambassadeur ya Afrique du Sud précisément awa na Congo a lancé message na ministre affaires étrangères na bango na véhiculer message que biso nyo toza ba africain. Mais lelo Afrique du Sud après tout papa journaliste ba kokanga te. Ba Sud africain ba bosani que avant les années 65 bazako ya a kozwa so médicaux toza ya bango bien. Avant les années 65 bazako sala bétide awa. Lelo Afrique du Sud ko peta tembe acha tembe na congolais. Donc na ko interpeller kana ba konzi mboka ba konzi na biso mboka directeur cabinet président de la République, les ministres intérimaires des affaires étrangères binonde domaine la diplomatie etali bino bosala nyonso makambo wana na pouvoir oyo bakongole bapesa bino po ete bositi boluka bodécaler situation wana e bandeko na biso bozali banda mboka précisément en Afrique du Sud vraiment bosala nyonso bobanda kobongisa babagage na bino parce que Congo déjà ezana ko décoller boya ozonga mutaza ko nyokola biso eza Kabila il n'est plus au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi qui est tenté maintenant d'organiser les pays bozonga na mboka ça fait rien 5 ans 10 ans belé mboka na biso ozala même plus que l'Afrique du Sud. Betesco toujours serviable. La deuxième édition du concours national d'éloquence. Betesco na gamme na Emile qui Apollo ba sponsorisé qui concours oyo bandeko ya fondation Mukandi Manda na club culturel Nuit Arlène ba organisé. Concours national ya éloquence, ouverture officielle na yango et salemaki mokolo ya dimanche 1er septembre 2019 na hôtel Onves na Lingwala na salle Alain. Betesco a sponsorisaki concours na Milk Apollo, Milk Kitoko oyo etonda na ba vitamine pe ba calcium ebele. Na kati ya salle crème intellectuelle, bazalaki au rendez-vous ba professeur ya université, ba recteur pe ba doyen. L'honorable Solange Masumbuku, député national élu à ville-province ya Kinshasa, azalaki présenté pour na kopesa importance capitale na soirée scientifique organisée na fondation Mukadi Manda et longo na bandeko mosusu na sortie à salle a déclaré Kiboye. Et c'est leader. Et ça c'est une très bonne chose parce que vous savez, moi je suis émue, je ne savais pas, c'est une surprise. Qui me remettent un prix de distinction pour mon éloquence et pour ma prestation. Et je remercie
les organisateurs, mais je remercie aussi la population congolaise et spécialement la population quinoise, parce que sans elle, je n'aurais pas cet exercice de démontrer mon sens d'éloquence. Et donc, je crois que même pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui viennent d'être primés, recteur ya université Cardinal Malula, professeur Kilembe, azangaki malobate pona koloué initiative ya ba organisateur. Lorsqu'il s'agit d'un événement, d'une organisation scientifique, intellectuelle, la foule n'est pas au rendez-vous. Le monde politique n'est pas au rendez-vous. Les autorités ne sont pas au rendez-vous. Mais l'initiative prise par les organisateurs est louable. Nous qui sommes enseignants, nous sommes professeurs, nous sommes en train de regretter amèrement de cette tendance qu'a la jeunesse congolaise de négliger l'éloquence, le bon français. Na même occasion, ba organisateur ba pesaki na ba lauréat ya éloquence ya ba langue lokola français pe anglais ba diplôme de mérite na kombo ya monsieur français, ambassadeur ya portugais azalaki à l'honneur ya kopesa ba diplôme aux zéré lauréat. Beltesco na cadre ya kosunga ba soirée scientifique atiaki bango maboko elongo na Mick Apollo pour na bonne santé pe ba réflexion ezala malamu. Soki olingi okoma riche pe oyeba ndenge nini ya kogérer entreprise na yo pe bambongo na yo yo moko formation ya 3 mois ya pamba okomi yo moko moto monene yaka mbangu na SM. Ya boye nanu ezala te, ya boye nanu ezala te, depuis Congo ezala Congo, depuis Kinshasa ezala Kinshasa. Comme créateur ya entreprise na yo na formation ya 3 mois ya pamba grâce à l'école spéciale d'entrepreneuriat puis de management SM. Ezali conformé pour comme patron, créateur de richesses, puis comme na abondance financière. Yo mutolukaka comme na mbongo, oyebaka ko gérer te, tala occasion ya moyo. Ba classe ebele botangaka, ba lakisaka bino ba généralité kasi awa ba ku ndenge nini okoma mvwama. Pe ko komisa yo manager ya solo o liboso ya ba concurrent na yo nyonso. Yaka komi komisa Noki na numéro 11 avenue Lubefu na commune ya Gombe na Alliance Franco-Congolaise. Topé au bengi na numéro 084 251 17 000. SM Yaka koyeko la développement personnel mais business na yo oyeba ko pérenniser yango makambo etambola kitaka. Beta site www.sm-rdc.com. Na SM bambongo etoni na ba poche po okomi na mayele ya kelasi na formation vite fait ya 3 mois. Boke de bam kitaka. Na masano esengeli baki match ya Renaissance oyo babetaki contre Sangamalende la stade de Marseille lundi le 2 septembre. Mobulu oyo bimaki li na foot azoli bango décision apesi bango suspension ya 2 ans bakobeta lisusu match TP à monde bambongo ebele. Na boyende ba supporter ba sepelité balobi ke bakosala marche pona bazongisa bango na ba droit na bango. Makambo oyo elekaki d'abord étant que encadré ya section tokoki jamais ko-autoriser yango esalama. Eza ba acte moko eza condamné na part ya biso ba supporters na eloko wana esalamaki. À chaque fois soki match betami soki ezali ke arbitre asali mo eloko moko mabe, il faut kotika lina foot à juger ba sanction oyo ekolanda na gare ya arbitre wana asali ba acte wana. Bon, deuxièmement, ezali première fois te. Biloko oyo ezosalama trop chaque saison. Ce qui est la foot à Monica Renaissance, il faut atteindre l'arbitre moko kamikaze à chaque fois qu'il y a un match à Renaissance. Arbitre Oyo, il y a un sifflet match il y a Renaissance V Club. Oyo to tsarabina biso chambre salo arbitre na boya yango. Les mêmes arbitres après ça va nzungu carton rouge. O bakusa bukanaka. Les mêmes arbitres il y a même sifflet match à Sangabale de Renaissance. Arbitre na match zo betama azola kabiso déjà que bozela bokomona.
on dirait asepelaki te la renaissance a marqué bi asepelaki te. Preuve année première bi na biso ototie aboyango. Toyo sous na deuxième bi arbitre wana aboyango susu. Mais ezali les mêmes bi oyo sangabale ndatie biso arbitre wana ndimi yango. Soki ezaki orge pa na biso oboyaki yango. Fallait za la pe orge na côté sangabale nde oboya yango pe. Dion o li na futa zui, il faut à revenir quand même na nini. Soki ya akangamika na décision oyo. Biso chaque match oyo ba nobetama ezala ya vita, ezala ya DCMP. Pe ya championnat ko tosala le côté. Mais to resala na match ya Coupe d'Afrique. To resala na match ya Coupe d'Afrique, to no bebisa tous les matchs. Pour eza anormal all la foot dans sala. Na li fondena na section oyo. Ngai na na mukolo malebele. Tant to kotaka stade to na pona osala mobolote. To ke na po eza lisano to eko tala po to ba nini koleka. Mais ngai jamais na kolinga te ke to sala mobulu ndenge wana. Tima te betami nango. To marquer première bi ba boyi. To boyi te. To marquer subi mususu elekilin ba boyi. To eko marquer troisième bi bandimi. Sangabala ndayo tabsobi 4 joueurs hors jeu. Mutro samonaki même ko ba voter mususu bandimaki te eza mabe mais ekufelite. Tant ma tesili to bete maboko to bimi. Na sima na biso to yiko ka ba sando salami wana. Muta provoquer yango ezali ni soda. Soda mutabandi ko poignarder sporteur à Renaissance. Tant yo poignarder ye. Sko baninga na ye ba osala nini? Ouais, merci beaucoup na parole accordée nga. Nga naza Renaissance te nga na dérimen. Mais naza sportif. Premièrement na sportif judoka pe na supporter imana mais na marambo les gars qui na match à Renaissance. Pourquoi condamner Renaissance te? To linga Renaissance wana ezala toujours na top po sport na biso na capitale ezala na lokumu. Compétition pe ezala makasi. Donc premièrement ministre ya sport Pasteur Ambos Mayo. Un bon gis à lire à Nyama Lito Imorote. Des autres bimena na stade de la Renaissance te. Match tango esili bisonga na tarsimen. Na outi première ri na zo vert palais du peuple. To moni a sorti ezo salama. Mutaluki des autres wana militaire. Les policiers étaient bien forts. C'est à ça la justice militaire. Il y a un tindika qui jeune garçon à quoi il n'a pas mutu et panzani. Il y a vraiment une trouble dans ce bimaki. De Renaissance pour tirer la position, aller là calme pour championnat on a besoin de la makasi. Pour tout le monde a déjà ma micole belé balé. Pour la imanie. Tout le monde a micole belé balé là. Bali va tirer Renaissance pour penser l'icolo mais la sengi n'a pas supporté la Renaissance. Vous à la calme. Nzambe arosunga mambo eleka na kimia bo likambo pona likambo ya Renaissance eloko ezolekelanga nani fédération biso bazelaka Renaissance soki asali problème nde baya ko trancher mais bandeli ya championnat tozokota ba match nyonso ba billet ba match ezofuta mana 2000 francs mais na match ya Renaissance 3000 francs injustice wana fédération siège qui te pona ngo pona nini pour ni bazo exploiter biso Renaissance ba 1000 francs na biso wana likolo zozwa nezo kende wapi soki bazala soki bongo wa to biso to la date saisir instance à likolo ne sikaf pour na makambo ba billet surtout pour ngana za ba billet nyoso match ya Mazembe vite na kota ki na billet 2000 match ya Dering nyoso na kota ki de même na Coupe d'Afrique 2000 mais match ya Renaissance 3000 francs les a raté donc baluka moi moyen ou soit biso to keneti na capo preuve na za na billet. Nyonso tobongisa pour na bino mokolo lelo ekomi na suka kasi botikala toujours côté branché pe bo s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso na Kinshasa ngo bobo sana teke et l'équipe partout magazine Kinshasa na biso